Et bande week-end malamu ngai donc la kololo molobeli l'homme a multiple casquette na tombeli bino bisika nyonso bozwami avant ko banda magazine na biso ya mokolo ya lelo na za pena plaisir ya ko présenter bino magazine ya mokolo ya lelo Mag FM oyo bozalaka toujours na plaisir ya kozala wana pona kolanda yango po toyeba basango ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo tolingaka mingi kasi ava ya komanda yango na pesi bino mbote pe kimia na nzambe ezala na mabota na bino bisika nyonso kozala. So fungal basango na biso ya mokolo ya lelo kuna na ville ya Matadi précisément na commune ya Matadi aussi population ya koto yo bazali kolela insécurité ezali kotungisa bango makasi pasi ya mai kolobate pasi ya courant pe kolobate ba école pe o bana bakotanga malamu ezali musika moye bana batanga malamu ezali te Enoch Mafuka azalaki wana pona compte ya Mag FM. Na kati ya ville ya Matadi précisément na commune ya Matadi na quartier Unza bango pe bazali épargné te na ba problème ebele o ezali kotungisa ville wana ya Matadi entre autres pasi ya mai pe pasi ya courant kasi balobi lisusu problème ya bakuluna awa soki 18h ebeti ozali kotambola nefiske na telefone ya pamba salangele po bakuluna bakobimela yo pe bakokata yo balobi lisusu problème ezali ke bana classe bazali ko souffrir po ba école ezali vraiment misika po moye bana classe batanga malamu ezali te bazali kobeta makolo na ba distance ya misike surtout transport pe ezali pasi yango wana ba parents koto bazali konyoka te bango moko population ya commune Matadi awa na Unza balobi oyo 5 mwana kota na ndaku na bimakate kolia ya pasi makamonoso ya pasi wapi na kozula mbongo ya kosombela bapile nalala kamulili pona nini kura biso awa ya pasi pasi makambo nyonso pasi na pasi papa raisonner biso atana likambo kura atana likambo mai biso na Unza difficulté ya kura yango ezo nyoko la biso awa tozaki na biso na 2 jours ya kura me bache biso jour moko ya kura bakulu na bazo menacer biso fort na babutu oyo oko tambola na balabala te na 18 oko somba ata crédit ata pile fo bakanga na nzela baboto lo telefone ozoke talela ata muinda wana pa nini difficulté ya kura mois et comme 15 jours ya courant musupo mona 15 jours kute kokana ngote ko mona 10 jours kaka me bata SNL soki ba ye awa do bo pesa mbongo bo bimisa mbongo facture boye bo ba matina potio ko mona bakata na bango kuto courant donc biloko wana yango vraiment tozomona neti tozala biso na kata mboka na biso te neti tozala mboka bapaya donc yango wana baluka moye ba se ranger biso litali courant ya biso moko na inga to somba te ya biso moko mai pe ya biso moko ba ya letondi tozala entouré na mai na kata mboka Matadi mais tu faut to kufa kanzala mai to kufa kanzala lumière en tout cas ba konzi ba telela biso likambo ba bongisa yango. Ba autorité provinciale ya Congo central précisément surtout en la ville ya Matadi il faut batala likambo oyo malamu po population zali kolela to ebaka Matadi azala na ye très bien côté ya courant le la couranté et surtout pe mai ya le la mai te po bazali pembeni ya fleuve ya munene oyo et le ka awa na Matadi kutu yango pe pesa bango opportunité bazala na ba port ya minene kasi population ya Matadi ya komi kolela mai pe akomi kolela courant likambo oyo Matadi ebaka yango te yango wana biso Mag FM tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekampe kotala makambo etali insécurité pasi ya mai pe pasi ya courant biso Mag FM tolobi totikali kaka na ville ya Matadi cette fois-ci toza na quartier Mvoadu population ya koto azali kolela awa na nzela na bango ya régie balobi ke ezali ya kobeba makasi kasi nzela wana ekoki kosunga pona désengorgement ya route nationale Enoch Mafuka azalaki toujours wana na compte ya Mag FM. Awa tozali na ville portuaire ya Matadi ndenge bino moko boyebi yango ville yango ekenda sango na baport nango ya kitoko oyo esungaka Kinshasa to Congo mobimba elia biloko ya poto pe lisusu na musa nango ya onatra kasi awa tozali précisément na quartier Mvoadu oyo wenze ya Mvoadu pe parking ya munene ezali awa kasi awa na régie nzela na bango oyo ebima banda kote ya Mvoadu e kendeti ba kote ya kati kuna oyo ekoki kozala kutu nzela moko très stratégique pour un désengorgement ya nzela ya Mvoadu route nationale oyo ekota awa na
Matadi ebima kote ya Koka eke kote ya 24 novembre e kende ti ba kote ya Bakinkanda pe kende kote ya ville kuna obimi kote ya couvent kasi nzela yango oyo tozali koloba ezali nzela moko très stratégique pona ko désengorger route nationale oyo nzela yango ezali ya kobeba makasi ndi population ya bisi ba autorité ba mekotala nanu situation ya nzela oyo po et désengorger pe route nationale pona ba embouteillage et si la koto awa nzela oyo eloko liboso nzela ngala za koto depuis 94 ngala koto alors nzela oyo tomona bato baleka baya ba mesurage tout ça basala boye tout ça baleki ono nzela okalamite babongisango jusqu'à présent tout ça boye tomona kata eloko bongo te rien or nzela oyo eza route secondaire oyo banda bwima so babongisi nzela oyo banda bwima ti les copains eza route secondaire oyo eko aider route principale ya sekola Mvwadu pona aider désengorger muke parking ya Mvwadu tala Mvwadu soke wana Mvwadu eza embouteillage ya makasi nzela na biso oyo zokemisa biso fort do ba transport na biso komi do passe nzela mabe do na accompagner ba mkonza mboka basa nini po ba za solution nzela oyo nzila ba fo sebete ba promesse ba peut me ba promesse bao tekena tatu ba bongze beto njibe tiketeka place teka mona pasa na kunata bime kuma hao ya foti bula bakuwa tina mama kuta wa nzila efo ya bonga beto mama yoko tona kukemba to sepla mama utoto njila to mona ke tebaka nouvelle ya président beto ya sika meko to na kata bwa donc faut mona changement na kata bwa la tuto senga ke nzela ebonga po nzela za mabe makasi za mabulu isa mabulu makasi tokosenga ba bongisa biso nzela oyo po sala biso bien ndenge toyoki nzela oyo soki basali yango ekozala bien pona population ya Matadi ekozala bien surtout po nzela ezali kaka moko ya malamu outa Kinshasa to ozali kobima ozi ya Kinshasa okokangama awa na parking Mvwadu po embouteillage ya makasi ezali ya suite ke nzela ezali kaka moko kasi soki basali nzela oyo ya régie eko permettre ke batu bakimara na nzela oyo ezala lokola route secondaire pe eko désengorger nzela oyo ya route nationale po ba embouteillage esila. Tokesi ko na message ya SOS oyo ezalaki lancé na nzela ya Fondation Maluwa ministre ya personne vivant avec handicap madame Irène Esambo yepe avandaki kimia te atindaki don na ye pona kosunga ba sinistre nyonso ya ba incendie ya Fleuve Congo. Toanda ba détail na commentaire. Moto ya mayele pe ya bwanya asungaka mboka na ye. Ba message ya SOS o ezali koleka na FM télévision ezo ko toucher bato nyonso o bazali na motema ya malamu pe motema ya mawa pona ba sinistre ya inondation ya Fleuve Congo. Tala boye, ministre chargé des personnes vivant avec handicap Irène Esambo atindi envoyé na ye Mama Philomène Mukendi aya na siège ya Fondation Maluwa pona kotika contribution na ye. Mama Philomène Mukendi ayambami na président ya Fondation Maluwa elongo na équipe ya Fondation Maluwa kune pa wapi batalisie tina ya contribution na bango pona ba sinistre wana. Simana yango, Mama Philomène Mukendi ayambami na service ya comptabilité ya Fondation Maluwa kune pa wapi atiki contribution financière ya Maman Irène Esambo oazali ministre chargé des PVH pona kosunga bandeko ba sinistre ya inondation ya Fleuve Congo. Awa na Fondation Maluwa pona kotika contribution ya Maman ministre ya ba personnes handicapées et autres personnes vulnérables contribution na pona ba sinistre ya inondation ya Fleuve Congo na biso. Moi muke azwaki nde alobaki to ya ko yepe a participer na ndenge bandeko baza ko aider bango yepa aider ata na moi muke azwaka. Nga moko pe awa naza pe victime, naza vraiment victime na sundola bakiti banini donc likambo wana eza likambo moko soki bozo kango na matoi mais il faut vivre ango. Eza omoni mayo wana ezo ya omoni neti ke okufi na yo. Mais lokola mama kanisi na ba vulnérable na ba handicapé ope bazali inondé en tout cas tokoki ka kokumisa nzambe po esunga bango ata na mwa muke na mwa mikolo muke oyo po bakoka quand même kozala soulager. Simana yango Mama Philomène Mukendi asepelaki na ba information nyonso oyo azwi sur place a na siège ya Fondation Maluwa
po ete fondation oyo ekende liboso atombeli yango mapamboli ebele. Maître Malou Abili Cléophas o azali président ya fondation alobi ba congolais nyonso o bazali kolanda ba message ya SOS baya na siège ya fondation na avenue Saint-Christophe numéro 1429 quartier Funa commune ya Limete. Ndenge kaka bozomona système aliso likola lisu opesi aide na yo ba noter yango. En tout cas awa yankuku ezate nyonso eza na mpoasa po ba congolais soki tozolinga na boya. En tout cas Maître Malou Abili Cléophas papa umela po bolingo ya boye pona bandeko na yo esalama nanu te oza mutu ya liboso elongo na fondation na yo bokende liboso. Totikali kaka la message à SOS oyo ezalaki lancé na nzela ya fondation Malua. Madame Joël Mbamba oyo azali vice-présidente ya CNDH yepe alekaki na ba installation ya fondation Malua pona kotala ba don oyo bandeko ya mutema malamu bazali kopesa ndenge nini ezali gérer avant bakende kokabula yango bato bazali concerné. Fondation Malua elongo na ba partenaire na ye bazali ko continuer kota la situation générale ya ba congolais na o etali volet humanitaire. Ndenge kaka bozolanda na nzela ya FM télévision ba message o ezali lancé na ba personnalité ebele pona kosunga ba sinistré ya ba inondation ezali likambo ya mutu moko te. Tala lokola boye Maman Joël Mbamba Kona o azali vice-présidente ya Commission nationale ya droits de l'homme akiti na Fondation Malua pona kolandela lolenge nini ba collecte ezali kosalema. Ayambama ki epa ya président ya Fondation Malua Maître Malou Abili Cléophas oyo atalisie lolenge nini bandeko o bazali touché na message wana bazali kopesa badona bango. Simana yango kaka nde toyesaka bino a na Fondation Malua yankuku ezalaka te nyonso ebimaka na mpoasa po ba congolais bayeba ke lisungi na bango eza kosalema na ndenge longo bani. Maman Joël Mbamba Kona akotaki na entrepôt monene ya Fondation Malua amoni ye moko ndenge badon ezali classé. Tala ndeko yo moko zomona eloko ya kobomba awo ezate po espace monene boye po mutu atia yango na disposition bandeko na ye fozala na motema malamu. Maître Malou Abili Cléophas asali yango atalisi ye badon o ndenge ezali classé pe bombami bandeko oyo baza deja ya kosepela po biloko na bango ekobunga nzela te ekokomela bango au moment opportun. Ezalaki visite surprise bomoni na ye ko surprendre bino pona kotala état d'évolution ya badon pe lisungi nyonso oyo bandeko oyo basimbamaki kolandisama na SOS oyo tolansaki awa na fondation pe oyo bandeko misusu ba notable ya mboka oyo balansaki. Tomoni que message wana eyokani bandeko baza ko s'organiser na mukie to na ebele ko canaliser aide yango bandeko oyo baza komema yango awa eza kokoma. Tomoni quand même oyo ezalaki disponible sur place awa wana entrepôt. Topesi merci na bandeko oyo ba se mobiliser bayoki SOS appel oyo parce que ezali situation oyo etouché biso nyonso pe to sengi lisusu to redoubler ba effort to tikana te to sungana po ete to sala lisusu peut-être au mieux pona ko soutenir bandeko na biso baza na baka victime ya ba inondation oyo. Fondation Malua na ba partenaire na ye bazali ko rassurer pe ba ebanso o bazali ko landa bilili oyo bayeba ke soki ozali ko sunga nde okozwa pe lisusu ebele ba sinistre oyo bazali frappé na inondation ya fleuve Congo bazali vraiment na besoin ya assistance. Yo muto ozali komona image oyo kokanga motema te. Fondation Malua o ezwami na avenue Saint-Christophe numéro 1429 ezali pe kozela yo elongo na ba partenaire na ye pona kosunga bandeko na biso o bazwi likama na nzela ya débordement ya fleuve Congo. Toke siko na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe avenue wana o ekenda sango ezali ya kobeba makasi population ya kote wana bazali kolela.
nzela oyo bozali komona bandeko ezali nango soki wapi te toza précisément na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe avenue oyo boyebi ekenda sango na kombo ya hôpital nango ya munene oyo esungaka po bana biso babika pe yango mutu ememaka bato soki outi kote ya barompo Wileri e bimisio malembe ti na maison communale ya Lingwala obimi pe na prince ya 24 kasi eta ya délabrement avancé oyo nzela oyo ekoma nango population azali komituna eske oyo ezali kaka avenue Kalembelembe oyo ekenda sango oyo population nyonso ayebi to ezali avenue Kalembelembe mususu po awa moyen ya kotambola eza te ata soki bato bazali koya na urgence na hôpital ya Kalembelembe moyen bakota eza te po nzela ekopermettre bango te population ya kotoyo azali konyoka makasi ndenge nzela ya Kalembelembe ekomi kobanda époque ya Kabila tina mito ezaka o topesa mbongo tozobo po awa babwaka mabanga ne po ba otia makadambo okule zéro cause d'abord eza po na gérance bato bazo gérer nde baza sasa kotalela biso nzela soko kati na ngambo kuna impraticable tala nzela nde eza tokoya na bato bazo finga biso ba mama mikolo yo mo yebika nde balekanaka mama aza suna possibilité de mabilo côté mais tala était nzela yo mo ozomona ndenge ezalebi au fil de route aza na capacité ya koengager ata 5000 ingénieurs akaboli bango basali musala Congo mobimba donc 5 ans 10 ans solution emonani ya banzela ba onige na bango anana ba biloko bazwana ya ba contrat bato wana bazozwa bazosisa misala te awa bauti osala awa soki liboso soki quelque part bauti osala ngo basilisa te basalika ndamu baosala ba maître awa tozo tirer attention par ba autorité surtout ba autorité provinciale ya ville province ya Kinshasa po nzela ya Kalembelembe ezali parmi ba grands acteurs oyo esungaka pona makambo ebele awa na ville province ya Kinshasa kasi niveau ekomi ba caniveau kutu ese boucha nango surtout ndenge to ebisi bino maison communale ya Lingwala eza pe kaka awa kasi eta nzela oyo population azali konyoko ba autorité bosala eloko nzela ya bokasa pe oyo ekenda sango awa na ville province ya Kinshasa nzela oyo esungaka biso po tokende na bazando ya monene kasi yango pe ezali épargné te na délabrement très avancé population ya kotoyo bazali kolela nzela oyo ezali kokabola commune ya Kinshasa pe oyo ya Barumbu epai wapi avenue oyo ezali kobeba mikolo na mikolo ezali kotika ata esika moko te pona ba passager ba bakotia lokolo poto eke ezongi nde etikaka toza na kanya makasese to pe na province oyo esika bakonzi bayebi ata kotia lokolo te eta nzela oyo ezali ko pénaliser libre circulation ya ba paisible citoyen alors que ezali nzela moko principal oyo ezali ko mema vers grand marché pe na centre ville ya Gombe ti mokolo oyo mokonzi ata moko te ya ville province ya Kinshasa ayebi kotia liloba to pe makolo na ene oyo esika pona kotala condition ya impraticabilité pe pasi ya population oyo bavandaka esika oyo mingi bato bautaka na ba commune mususu pona kokota centre ville misusu na tina ya koteka misusu pe na tina ya koya misala kasi ezali condition moko ya pasi oyo ba population bazali ko vivre na tang oyo surtout ya bambula biso makasi donc ndoto abo ekoteka ezali sute po nzela bokase kufi na j'espère no bomona nzela bokase kufi donc moyen ezate circulation mbongo ezate koto po nini nzela za obeba mito ko moleka banzela mususu kokima bokasa awa donc moyen ezate osenga mokonza mboka sala ata likam na biso bongo sala biso nzela na bongo nzela elengesa kuna tala ka boye circulation mbongo koto ezate koteka ezate to souffrir makasi po na nzela tosimba que population ezali na pasi ya kotambola pe mituka ezali na pasi ya koleka na nzela o surtout na avenue Bokasa Bondi Melangai on dirait kaka ezalaki nde likambo susu na tango ya bambula oyo na lolenge makambo ezali kokendele population azali kaka na posa se moko projet à 145 territoires o ezalaki na ba province mosusu esenge monisa misala na yango na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo mingi awa na centre ville et pai wapi projet Kinbo Peto ezali kotambola kitoko na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka
tozali sikoyo na commune ya Limete précisément na quartier Mombele awa na wenze ya Mombele bateki makala bazali kolela koteka ezali te surtout toyebi biso nyonso courant ya ville province ya Kinshasa ndenge nini ekoma nango tantôt plutôt mais makala moto esunga biso soki courant ezali te moolamba na région ezali te kasi bateki makala bazali kolela courant ezali te mais makala pe ezali koteka mati toyebi te mpona nini tolanda. Na wenze ya Luza toujours na commune ya Limete na quartier Mombele tozali na likambo ya koka moyeke bateki makala bazali kolela makala ezali koteka malisusu te total yango tolobi mais o ezalaka boye te et surtout on a vu le prophète ya Kinshasa ces derniers temps courant ezalaka nango lisusu penza te courant ekoma nango kaka ya benda tika kuna tala boye tozongisa kotoyo bakinois bayebi lisusu courant ndenge ezalaka te mais kasi eloko oyo esungaka bakinois ntango courant ezalaka te balamba mwa vite fe na makala kasi likambo ya kokamwa ezali ke yango pe makala ezali kotambola te bakinois bazali kolela bayebi te pona nini courant eza te makala ezotambola te eske oyo eza libabe to eza nini c'est cheresse ya niveau oyo na ville province ya Kinshasa surtout epai ya bateki toyebi te eza nini boyoka bango nde balobi vente eza te tokoloba banda tongo toyaki mwa biloko ezomonana mais tellement mbongo na maboko ya bato eza te koteka eza te tokofanda boye banda tongo ti pokwa tokozonga ele mosusu ata mwa eloko ya malonga eza te marché eza fond bato bazolelalela ndenge babiloko efanda moye eza te yango nomoni kaka ke oteki ndambu obashe okei lobi oyeka ndenge ake mbongo otekaki mwa saki moko oke na ndambu osaleli nango ndenge nini yo kozonga su commerce kozi nini esala bino koteka eza te toyebi te eza nini mbongo na maboko ya bato eza te mbongo esikile te mbongo ekangami mutu na mutu akangi mbongo na oyo ekomi likambo mosusu se cheresse boye toyebi te toloba yango ndenge nini tobelela nani bakonzi tobeleli président de la République Fachi Beton tobeleli premier ministre na biso son excellence monsieur Sama Lukonde botala na likambo oyo awa na ville province ya Kinshasa courant kutu aussi tobaya yango totika na makala mais tangu bandeko bazali kokoka lisusu kosomba makala te toyebi te situation yango tozali kokende nango ti wapi mais ezaka système ya crise parce que mère atali mbongo eza muke asomba poisson asomba fufu e bongo asomba lisusu makala mère aboyi mère abaluki kaka na nsima ndako a récupérer na ye bakoni a buki ate kokomisa nzungu salite kasi biloko elambama pe ebela e situation oyo toyebi te awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba soki tozokende nango wapi biso Mag FM tolobi Toroloba Tibo koyoka Toroloba kaka tozali na commune ya Ngaliema précisément na Kanluka ndeko oyo kombo na ndeko héritier na cadre ya kala ngangu kala technique ateka kafumbo surtout kokata yango basi bakosa twanda ba détail na commentaire. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na ye kokata fumbwa kaka na cadre ya kala ngangu kala technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanye lango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko na mbungu ya fumba oyo na sisi classe lelo oyo tamwa mobali ndenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base mais koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango okata fumba ne kana wendi oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa teka na yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka
totikali kaka na commune ya Ngaliema cette fois-ci toke na wenze ya Kinkenda awa na wenze ya Kinkenda bandeko bazali koteka o tobengaka vraiment en détail soso bazali kokata yango mike romona lipapu bachango pembeni lokolo bache pembeni tango zo mukongo yango se retrouver kuna nyonso po mutu nyonso akoka kolia eloko azana ngo posa me na talo muke. Vie sociale ya bakinois ekomi pasi makasi na oyo etali kolia biloko ezali ya komata na ndenge ya kosakana te nde na wenze ya Kinkenda awa na quartier Konluka na commune ya Ngaliema bateki bakoma na bango koteka biloko en détail, c'est-à-dire soso boyebi ke soso esomba makakaka ya mobimba kasi awa bakoma kokata morceau 500 kaka ndenge bozali komona mabumu makoso quiz awa ekata maka 500 na faut pas soko zano na 2000 osombi mwa 4 morceaux na yo okalingi pe olobi na lambi soso na lie musuni ya soso ezala bambisi ya kokauka tala ndenge bakangi yango mipiku na 200 francs na 300 francs awa soko zana 1000 francs okolia mbisi ya kokauka pe osepeli olie bio. Population bakomi kolela misusu bakomi koloba mboka ezokende wapi po eta oyo biloko ekomi kotekama en tout cas pardon tozali kokende na pauvreté malembe difficulté toza nango awa yango oyo mbongo mutu azala pena na mbongo ya kokoka po asombe eloko na ndenge koki eloko te bongo siko kotala mutu aza na 3000 5000 azoluka eloko ya 500 eloko ya 200 eloko ya 300 moyen tosala autrement ezate il faut totia kaka pona gagner ne fisike ke na boma nazwa kaka ta muke mais place tozouta tosomba biloko très cher lisoko ke libongo ke machine biloko ezatana mais soki toye awa omoni ke lokola pe eza monoko moko bon tozokoka koteka te penza poso tocita lebele bakila bakosomba te mbongo eza te bamisusu baza possibilité te donc toloba toteka kilo mutu soka za na mwa 2000 za mwa 3000 aya somi soso bakati azu mwa biloko bakati kati ake kolia mwana batoso baza possibilité te. Gouvernement congolais en tout cas bobongisa social na oyo etali kolia peuple alia malamu asepela po balobaka ventre affamé n'a pas d'oreille. Awako mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord kasi peuple bazo kemba bazo bénéficier te yango malobango ezalaki kaka slogan ya pamba po na terrain eloko moko ezosala mate na oyo etali social. Boyoki. Insécurité na commune Alemba awa tozali précisément na quartier Livulu érosion o bozali komona ezali kobangisa population te po komema banda kokasi ezali kobangisa population po ekoma nango bisika oyo ba civique bakoma kobomba na soki ba kati mutu saki bakimi kuna to soki ba uti kuna babimi basali ba makambo na bango ya mabe e bazongi kuna population azali kolela. Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino moko botala érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela déjà nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja ba glace na bino po insécurité o ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni batu babandi koleka babini babandi kokata kobotola batu biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM bakima kuna ngambu na libenge wana si bakoya basali babundi basebisi ba machete na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwa nzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo lekate ozobanga omoni soki ayo moso sombi po tambola ngo komi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse
fulu wana bomona na ngambu wana. Donc j'étais mon konza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotalela biso likambo oyo atia bampule awa eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bake nango bakuluna wana bauta na ngambo ya libengi oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambola. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boyeba kotela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulager boyeba pe ko renforcer sécurité kotela bango ba policier bayeba kosala patrouille po bayeba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki. Bandaki malamu pe suki malamu ndenge balobaka ngai donc Clark Kololo molobeli l'homme a multiple casquettes nazalaki susu na plaisir ya kozala wana liboso na bino mpona kobeta basango ya mboka na biso République démocratique du Congo mboka moko oyo tolingaka mingi pe oyo kaka tozana yango soki tolongwe awa na mboka oyo tokende lisusu wapi ngai nazalaki vraiment na esengo ya koyeba eki bino ozalaki wana ndenge papa na biso maître Billy Malo a Cléophas alobaka nul n'a le droit d'être RSL sur la terre ndenge ngai pe nazalaka jamais na esengo soki bino ba téléspectateur na ngai bozali te kasi ngai na bino tokokutana lisusu semaine oyo ezali koya po weekend eleka malamu na tombe bino weekend malamu na banda kuna bino bisika nyonso bozwami avant kokabwana topesa merci epai na notre mama Denise Nyakero Tshisekedi oyo azali kosala mosala malamu po papa na biso baner na ye ezala toujours apaisé akokosala mosala ya malamu ndenge tozali koloba plus jamais seul biso nyonso bakongolais tosimba na loboko po tobundisa monguna oyo azali kokota pe koboma bandeko na biso tozala uni biso bakongolais yango nde kosala mboka na biso ezala lisusu na makasi na pesi équipe technique na nga nyonso oyo bazalaki wana pona ko présenter bino ba image ya kitoko et surtout rédaction ya malamu oyo esalamaki epai na nga moko donc Clark Kololo pe na technique tozalaki na Junior Santos na nsima ya caméra papa na biso Fonsi pe taillé azalaki na montage pe notre directeur Gelor Mouyaye azalaki toujours na régie finale na tomboli mosapi comme d'habitude to tombola place ozali tombola to loué nzambe tombola merci beaucoup tata nzambe toujours ondima tozali nzambe kaka moko ya solo po kela biso nyonso yango pesi biso pema pe lobi okomatisa biso musika yango totie mosapi likolo o nyonso ngai donc la kololo na lobi ezali vrai na sûr tokutani semaine ezoya botikala malamu na banda kuna